Les rendez-vous d'excellence ngonga o esalaka ke bozaba information ya kitoko à temps réel yango ekoki bendana parce que ngonga oyo okoyeba ndenge nini République démocratique du Congo mboka na ezali kotambwisama avec impact na idéologie mbote Congo Kinshasa mbote Congo Brazzaville la conférence de fidélité au bopesaka biso et surtout que tosalaka nyonso po tosala bino mosala kitoko na batamoko mpe ya kitoko. Édition ya lelo bondi belanga ke bokutaka ba élément ebele ndenge bomesala kozwa mais avant to bandango bozona ba sommet o boyebake le chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo bientôt akobala ko consulter bande kwa opposition po babimisa représentant la bango o akosala penina ye pe bozasu élément OK mwamba ekoti zelo la union sacrée likolo ya kolole la pouvoir surtout mingi na deuxième mandat o ya Félix Tshisekedi Tshilombo pe bozasu élément o ndenge bande kwa palu babwaki secrétaire général la bango mwana mboka Willy Makiashi tofongoli édition la biso ya mokolelo na élément oboyebake makanisi ya chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo ezake ba gouverneur ba province ba koma kozala nommé pona ko éviter esprit ya tribalisme ekotala mboka tozwa élément o na ba détail na ngonyo surtout. Ndeko ya Congo boyebake manda oyo ya Félix Tshisekedi Tshilombo auti kozwa mutu nyonso aza kozela ezala bongo manda moko ya ba réalisation oyo eko permettre que peuple congolais a vivre kitoko avec impact na idéologie. Na komona loin bondi belanga ike ba réforme institutionnelle ekozala pe mingi na cadre ya kosembola musala. Mais na maloba ya mokonzi ya mboka surtout na ba moment ya ba campagne électorale tango bayambaki ye epai bakonfrere na biso ya Radio Top Congo mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo abetaki mbonda na oyo etali bagouverneur ya baprovince ya koyeba ke souci to pe posa na ye ezalaki ke masolo ya bagouverneur ezonga ndenge ezalaka na époque ya lefe Maréchal Mobutu Seko Kukungwedu wazabanga donc l'état de abana ko désigner bagouverneur ya baprovince l'état yango nani l'état yango boyebake ezali bongo le chef de l'état oyo azali garant des institutions boyebake mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo abetsaki mbonda boye ba gouverneur ba province esengeli ba banda kokoma désigné na président de la République oyo azako représenter l'état na oyo etali ba origine ba gouverneur Félix Tshisekedi Tshilombo apesaki ba précision que ba gouverneur ba kobana kozala ba non originaire ya ba province oyo ba kozala affecté donc okoki kozala mongala batini yo gouverneur na Lualaba Mukongo batini yo gouverneur na Kivu Muluba batini yo gouverneur kuna na Katanga Muswahili batini yo gouverneur na Bandundu nyonso oyo selon mokonzi ya mboka eza pola kolongola esprit ya division et pas population parce que la système ya ba élection ya ba gouverneur et comment l'esprit ya ko diviser population d'où na esprit ya ko luka unité et sengeli ba gouverneur baba ko koma nommé ndenge ezalaka na époque ya Zaïre yaboye biso mbonda ekolo tokosenga kaka na congolais nyonso esika ozali longola nanu esprit ya haine na kanda tope jalousie tomeka nanu ensemble qu'on réfléchit le kola mutu ya solo la idéologie oyo le chef de l'état Félix Tshisekedi azanango yo omoni ndenge nini biso pe mbonda ekolo tozaka kozela ba réponse na bino po esala kitoko makasi yango tobetisi kaka mbonda Touti koyebisa bino ba sommet boyebake bientôt chef de l'état akomanda consultation na opposition pour la kobimisa moko na bango oyo akozala pene na ye po a représenter opposition tous les éléments oyo na ba détail nyonso tout. Mwana ya Congo boyebake Augustin Kabuya oyo azali secrétaire général ya IDPS parti présidentiel azako réaffirmer position oyo le chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo azanango pour la collaborer na opposition na cadre ya koluka mboka etambola malamu ya koyeba ezake kalate opposition bakozala consulter pour la kobimisa moko na bango donc représentant la bango oyo akozala pene ya chef de l'état kaka na masolo yango boyebake
alobelaki pe importance ya ba recommandation oyo ezalaki formulé na président de la République epai ya secrétaire d'État américain ndeko Anthony Blinken na sujet ya ba irrégularité oyo ezalaki documenté na mission d'observation électorale na ba élection ya le 20 décembre 2023. Abetisi mbonda boye a félicité ba autorité américaine la position oyo bazanango. D'ailleurs, bazalaki pe présent mukolo ya prestation de serment. Donc pona ye ezanango normal ya kosenga la chef de l'État azwa en considération makambo oyo ba mission balobaki et surtout que nyonso oyo esalemaka na maboko ya batu ezangaka défaut te. Mena oyo etali volonté ya mokonzi ya mboka pona ko collaborer na opposition na cadre ya koluka mboka etambola na main morale mwana mboka Augustin Kabuya abeteli yango mbondake mutu nyonso oyo aza sérieux akoki jamais kolobela victoire ya Félix Tshisekedi Tshilombo na ndenge ya mabe. Ba dialogue ezalaka nango mikolo nyonso déjà mokonzi ya mboka alakisi volonté ya kosala na ba opposant po mboka ekende liboso na nyonso bondimela ngai ke mwana mboka Kabuya aza clair ya kolobake na mikolo oyo eza koya opposition bakozala consulté po babimisa délégué na bango moko oyo akobana ko représenter bango pembeni ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais asukisi kolobake il faut kotika kolukaka ba dialogue ba réclamation ya eloko oyo oza ko mériter yango te. Ya boye toyebi te soki ekoleka ndenge nini po neti pe kaka opposition yango eza pe kokendela kokufa et surtout que égoïsme pe eleki trop entre bango yango pe eza kosala bazanga crédibilité liboso ya majorité ya bakongolais. Mais ya pasi pe ya mawa eza ke ekomi lelo pasi peuple azala protéger soki libertinage ekomi kosalema na ngambo ya pouvoir po akozanga mutu oyo akobanda kobetisaka mbonda tango nyonso mabe ekobanda kozala opoza nini akobima lelo lokola le fait Etienne Tshisekedi wa Mulumba apesa mot d'ordre pe ezala respecté ba opposant bozonga batu pe bolongola ba égoïsme po nyonso etambola malamu na ngambo pe ya pouvoir bozala na esprit ya travail na volonté ya kolinga peuple oyo asi asouffrir trop azana nu esengo yango pe biso tobetisi kaka mbonda. Mwana mboka Moindo Zangi abetisi mbonda ke chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo azala besoin te ya kotala nombre ya badéputé po abimisa premier ministre parce que bango surtout bazala kati ya union sacrée. Mwana Congo likambo ya kowelela kokabola baposte ya deuxième mandat ya Félix Tshisekedi Tshilombo yango nde ekomi opesi mbwa aboyi alobi tunana nungulu bondimela ngai ke baparti na baregroupement politique surtout ya union sacrée de la nation oyo bazala badepute ebele baza kowelela na façon moko ya kosakana te po na kozwa baposte. Déjà toza komona ndenge bagroupe eza kosalema kaka na union sacrée de la nation mopanzi mosusu basali plateforme na bango na kombo ya pacte pour un Congo retrouvé PCR na mokuse kuna okomona Vital Kamerhe, Jean-Lucien Boussa, Julien Paluku, Nathalie Kankoupé, basalaki sortie officielle na bango avec impact na idéologie mokolo ya mardi awa la ville province ya Kinshasa. Ba objectif ezalaki nde ya kobatela majorité parlementaire la faveur ya union sacrée plateforme oyo eza dirigé et par Félix Tshisekedi Tshilombo. Boyebake lobi nango pe yanga mosusu basutukaki baboyi kobukana Augustin Kabuya abandaki balaboko ba consultation avec 3 bilori ya makasi ya présidium ya union sacrée de la nation lokola Jean-Pierre Bemba Basi Lukwebo nande komose po basala pe ya bango groupe kotala bitumba oyo na union sacrée entre ba membre nango boyebake pona mwana mboka Moindo Zangi eza nango na influence moko te na décision ya Félix Tshisekedi. Selon ye mutu nyonso akoki kolakisa ba ambition mais Félix Tshisekedi azate na ba calcul ya ba nombre ya ba député po atia premier ministre abetisi mbondake azana ye ya kobanga te po membre nyonso ya union sacrée de la nation aza libre ya kolakisa ba ambition na ye. Mais les chefs de l'état de mutu akoyeba ko pour le premier ministre po union sacrée nde eza la majorité ya ba député IDPS aza en tête la regroupement na bango regroupement Vital Kamerhe est dans la 3e position. Maintenant nyonso bondi belanga ke le chef de l'état mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo azana ete na makambo o etali nombre ya ba député awa esengeli to senga kaka na nkolo Yesu apesa le président de la République sagesse po asala choix malabu po bamiyibi ya Congo basaka ka ebele surtout la union sacrée de la nation tala ndenge basaka wela ba poste basila vraiment soni en tout cas
peuple azosenga na bino bovanda botika na bokonza mboka ta po aza na charge ba congolais sope ye moko asala kakila malamu ekosala ke manda na ye eleka kitoko po le peuple de Bonde ezala slogan te mais ezala eloko moko oyo ekosala matérialisé avec impact na idéologie yango biso tubetisika kambunda. Le président de la République mwana mboka Félix Tshisekedi na homologue na ya Burundi Nekonda Ndayishimiye Evariste Bondi Belangake bandini bazitala la même direction pour na kobenga na monguna oyo ezali Paul Kagame azali kotia ba désordre na région ya Grand Lac. Nekonanga ya Congo boyebake butu ata eza molai tongo esuka kase na kotana bondi melangake mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo na homologue na ya Burundi ndeko Evariste Ndayishimiye bazui esprit ya kotala na même direction po na koluka situation sécuritaire ya région haute ozali na Afrique ezwa kimia boyebake ba relation na bango ekomi lisusu makasi entre Kinshasa na Gitega ba chef d'état nyonso oyo mibale bakomi vraiment na ennemi se moko kaka Paul Kagame oyo ya Rwanda po aza koluka na kibondo kipe na motema likundu na ye ya kodestabiliser République démocratique du Congo na Burundi pona Félix Tshisekedi na Ndayishimiye Kagame azara se ba président oyo Afrique il faut abwakisa ye po baza ko comprendre te na 21e siècle oyo ba pays nyonso baza koluka kozala na harmonie mais dirigeant moko boye azakaka na esprit ya mabe oyo eza kokabolisa bato na molimo ya dictature kutu mokolo ya dimanche le 21 janvier na Kinshasa président burundais abetsaki mbondake barwandais baza kovivre na prison moko à ciel ouvert na mboka na bango moko boloko oyo eza imposé na président na bango Paul Kagame mais selon ba autorité rwandaise baza kolobake président burundais aza kobimisa bamaloba oyo eza kotinda ba jeune rwandais batomboka pe ba renverser régime na mboka na bango Rwanda maloba mususu ya président rwandais epesi Tshisekedi na Ndayishimiye kanda eza tango auti kolobake azala besoin ya permission ya mutute po soki aza pona koluka a défendre to a protéger mboka na ye esali bongo po Tshisekedi na Ndayishimiye baza kofunda Kigali po aza ko soutenir ba rebelle na ba milice Sirel Tabara kutu Burundi akangi déjà ba français na ye na Rwanda pe a refoulé ba Rwandais oyo bazalaki na Burundi na ngambo ya Tshisekedi tozaka ka kozela po depuis le 18 décembre abetsaka mbondake kaka mofo pa akozite te po a déclaré guerre na Rwanda si autorisation ya des chambres réunies po et si ebana ke Rwanda nde aza kosala po la déstabiliser Nord Kivu à travers ba rebelle ya M23 biso pe monda ekolo betisika kambonda toyebisaki bino basome abondi melanga ke mwamba ekotizelo na union sacrée de la nation bagroupiskil ekomi kosalema pour le kowela baposte la deuxième mandat ya Félix Tshisekedi Tshilombo lokola na ngambo ya Vital Kamerhe pe na ngambo mosusu okomona kule ezali batu oyo basangani na Augustin Kabuya mpo nini boyeko union sacrée neti kaboke na okufa pea mwana ya Congo boyebake nyama oyo aliaka lidesu azala kaka na kati na yango bondi belanga ike bitumba ya solo ebandi sikoyo soki le président Félix Tshisekedi alongaki Moïse Katumbi na ba masolo ya ba élection ya le 20 décembre 2023 sikoyo esengeli ayebake azala ba vrai monstre oyo bazaka kapene na ye na kati ya union sacrée de la nation kaka ndenge ebele ya batu baza déjà kolobake ba vrai opposant bakouta na union sacrée de la nation po ekozala batu oyo bako regretter ndenge basalaki ba campagne kitoko avec impact pe idéologie mais bazui rien donc bafutami na monnaie de singe boyebake 3 jours kaka après investiture ya Félix Tshisekedi Tshilombo bitumba ya koluka ba position esi ebandaki boza batu lokola Vital Kamerhe, Julien Paluku, Jean-Lycée Boussa, na Tony Chiku, bango nyonso basangani babimisi plateforme na kati ya union sacrée de la nation kaka mikolo oyo na esprit ya koluka ba position baza kobetisa mbondake baza na plus de 231 députés donc 101 nationaux pe 120 ba provinciaux na komona loin bondimelanga ike eza na eloko moko te ekoti kozala décider sa bango soki olandeli bien okomona ke ata baza kobomba bamayele na bango ba leader oyo bazala besoin bazwa primature Sénat Assemblée nationale na ba ministère ya makasi ngabo mosusu wana pe basimeli bango balobi biso pe tokolala te eza bongo deuxième cas basangani na Augustin Kabuya ya IDPS eza bongo Modeste Bahasi Lukwebo Jean-Pierre Bemba bango babetisi mbondake basangani po ba réfléchir aux gens de se réunir et de réfléchir tout comme nous aussi nous venons de nous réunir
Et nous avons aussi réfléchi. Nous prenons la démocratie. Ils sont libres d'envisager, d'avoir des ambitions, ce qui est tout à fait normal. N'oubliez pas que la RDC, c'est un État qui prône la démocratie. Et nous ne pouvons pas empêcher les membres de l'Union sacrée de se réunir. Le danger peut intervenir seulement quand les gens se réunissent pour comploter contre l'Union sacrée. Or, dans les réflexions, je ne vois pas ce qui peut m'inquiéter. Nous sommes des responsables politiques aussi. Nous venons de nous concerter pour voir ce que nous pouvons faire aussi pour le bon fonctionnement et la réussite du deuxième mandat du chef de l'État. Awa déjà, guerre ya kokabola ba poste et bandi. To éviter ce qui à venir ya union sacrée de la nation et kozala ndenge ni lipo. Mutu nyonso azala besoin yepe azwa mu ya gâteau na ndenge ya bien. Or, et kozala impossible. Kota la ngambo ya Vital Kamerhe da Augustin Kabuya nani esengeli azoba poste clé na gouvernement oyo ya sika ya Félix Tshisekedi Tshilombo pe et déranger comme sous-souté. Awa eza kosenga la présidente de la République avant d'appel akanisa malamu po soki azi décision malamu te bondi melanga ike eko risque to mona ndenge union sacrée ekopanzana. Boyeba ke mwamba ekotizelo ndeko na ngai mopazi mususu kaka na union sacrée bakandida baza kolela ndenge Denis Kadima abuki bango nakati pe ba oyo baza déjà ba eli bakobi kolela ba poste to yebite soki union sacrée de la nation ekosuka wapi mokozi ya mboka zalaka kala sagesse po climat ezala kitoko yango tobetisika kambonda na parti Lumumbisa unifié Palula Mukuse babakisi secrétaire général ya bango mwana mboka Willy Makiashi ya Willy Mabalobike aza incompétent mingi na masolo oyo etali musala na bango. Mwana ya Congo bondi melanga ike non respect ya ba consigne na ba parti politique oyo esalaka pe batu bakwela makambo ebele bokotuna ngai nini bondi melanga ike les partis Lumumbisa unifié Palula Mukuse oyo ekambamaka epa ya mwana mboka Willy Makiashi bauti kozwa mobagele décision ya kodestituer secrétaire général pe président regroupement politique na bango AAC Palou na kombo ya Willy Makiashi nyonso oyo boyebake esalemaki après réunion de crise oyo ezalaki mukolo ya mardi 23 janvier 2024 a na Kinshasa bakade ya parti na ba député na bango ya sika na ba militant bazalaki présent parti politique na bango azako reprocher na mwana mboka Willy Makiashi ya Willy Make aboyaki kosala campagne ya le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo selon respect à consigne oyo esegelaki ezala en attendant bondi melanga ike masolo intérim ezala maboko ya le secrétaire général adjoint du parti Lumumbisa unifié Palula Mukuse oyo azali pe ministre ya tourisme mwana mboka Didier Mazenga akokumbela masolo ti mukolo bako convoquer congrès extraordinaire na mikolo o ezakoya nyonso oyo bondi melanga ike elandisami na article 111 ya règlement d'ordre intérieur ya Palou mwana mboka Willy Makiashi ya Will mayebake otosi baconsigne ya parti te obungi rumba na oyo etali idéologie et surtout ke bino nyonso bozala kati ya union sacrée de la nation esengelaki botambola main morale mais yo obeti à côté sikoyo na mayele na yo ozali kozela bozwa poste nini po osalaki na yo te bakampagne électorale ya tike gagnant la bino yebake olingaki olalisa Palou pongi ya kidiba yango basimbeli yo avant yo moko yeba ko assumer ba responsabilité na yo po ete ya yo yango biso tobetisika kambunda MLC parti char ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba basengela ba militaire na bango bazala calme na oyo etali ba résultat législatif ndeko ya Congo boyebake toutaki kolakisa bino mikolo oyo eleki ndenge ba militaire MLC parti cher ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba oyo ezala kati ya union sacrée de la nation basalaki ba mobulu pona ko réclamer ndenge babimi muke na République démocratique du Congo mobimba après ba proclamation ba résultat provisoire législatif ya CENI bondi melanga ike le secrétaire général ya parti politique wana MLC abeti simbonda ya kobenga na ba militaire na bango bazala calme pe a rassurer bango ke MLC asi à saisir ba instance compétente na hiérarchie ya union sacrée de la nation alobi ke ba résultat wana esali kitoko
bloqué yango etindaki bamilitaire ya parti bamanifeste. Mais lokola baza balégaliste, hiérarchie ya parti aza koanalyse de manière ke abekisa mbonda na mikolo oyo ezali koya. Entre temps baza kosalela badroit na bango kaka te na bacours et tribunaux, mais lisusu na hiérarchie ya union sacrée de la nation. Na oyo etali masolo ya kotomboka, le secrétaire général ya MLC alobi ke MLC azakaka kondimela musala kitoko oyo seni auti kosala na ba institution ya mboka. Donc jusque là nanu azite pe amoni te candidat malere moko aya kolela epai na ye. Abakisi ke Jean-Pierre Bemba Gombo asalaki nyonso pour la campagne ya le numéro 20 tike gagnant union sacrée na esprit ya bomoko po balonga. Na cas de rappel bondimela ngai ke mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo aza na mwa vingtaine ya ba député national na ye d'après ba résultat provisoire au Seni auti ko publier yango biso. Tobetisi kaka mbunda. Eza kosala somo komo la Rwanda oyo azanga contact azala premier producteur nango yango Jean-Pierre Bemba Gombo azana kanda pe alobi ke ata 1 mètre mabele ya République démocratique du Congo Rwanda akotikala jamais kozwa yango tozwa élément oyo. Ndeko ya Congo boyebake masolo ba rebelle ya M23 na ba Rwandais ezakaka komema mobulu makasi awa la République démocratique du Congo. Bondi belanga ke mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo oyo aza ministre de défense aza ko affirmer que problème oyo ezako déranger sous région ezande Rwanda. Oyo azako luka par force kozwa ba minéraux ya République démocratique du Congo lokola coltan. Abakisi ke atako Rwanda azala coltan te na mabele na ye mais kotala ba statistique okomona ke azako biba premier producteur ya coltan. Donc yende aza source ya conflit. Mais aebake ata 1 mètre mabele ya Congo akozwa te. Boyebake même Patrick Mouyaya na début ya semaine abetsaka mbonda la ba confrère na biso ya France 24 ke mabe la sous-région comme lango Paul Kagame. Selon ye ba stratégie oyo Paul Kagame aza kosala eza ya kodestabiliser ba voisins sous-région des Grands Lacs. Ya koyeba eza ke Nations Unies ayebi bien que depuis décembre 2022 na ba rapport ya ba expert na ye la République démocratique du Congo ezala ba soldats rwandais oyo baza kosala ba opération mabele ya RDC ya ko soutenir ba rebelle ya M23. Ba pays pe ebele lokola France, États-Unis, baza ko exiger na Rwanda atika ko soutenir ba terroristes ya M23 malgré ba accords régionaux na ba médiation américaine. Kigali atikali kaka ko continuer kotinda basoda na ye la province ya Nord Kivu pe yango nde eza komakisa batation po eza kosala ke mabe ezala kaka makasi yango tokosenga kaka la gouvernement congolais a multiplié ba effort de manière que masolo oyo ezo ba résultat pour ba congolais bape na kimia na mboka la bango yango tobetisi kaka mbonda. Bolanda ba image oyo mwana mboka Wilfried Samba bokomona ndenge nini bandeko ya palu babwakisi moko na bango ozali secrétaire général Willy Makiashi. Nous, secrétaire général adjoint, informons l'opinion tant nationale qu'internationale. Prenons les décisions politiques suivantes. La première, la destitution du camarade Willy Makiashi de ses fonctions de secrétaire général, chef du parti, haute trahison, incompétence et inactivité. À dater de ce jour, le secrétaire général adjoint en charge de questions politiques, administratives et juridiques, le camarade Didier Mazenga Mukanzu, assume à la fois l'intérim du secrétaire général chef du parti Lumumbiste Unifié et du président du regroupement de l'action des alliés de la Convention et le parti Lumumbiste Unifié, AAC en sigle. Nangamba mosusu kaka ya palu okokamwa bazali parti politique moko me mwana mboka Benjamin Kilunga azala kuna polo koza élément oyo bandeko oyo bango balobi jamais Willy Makiashi kolongwa te azala kati kaka parti secrétaire général. Confusion hein? Mabele Eningana Mabele Eningana Lukuta Elimwa Balobaki Bagoboma Palu Ebwenge Ebwe. Déclaration politique des secrétaires provinciaux du Palou, ville-province de Kinshasa. Nous, secrétaires provinciaux de la ville-province de Kinshasa,
réunis autour du secrétaire permanent ce mercredi 24 janvier 2024 au chef du parti 6 4e rue, numéro 291 du métier industriel. Déclarons ce qui suit. Non à la division, à l'anarchie au sein du parti. Nous rappelons ici que, conformément à l'article 13 du règlement intérieur qui stipule l'acte de convocation du congrès est signé par le secrétaire général chef du parti. Cela étant, nous rejetons en bloc la déclaration conférant le pouvoir à un secrétaire général adjoint pendant que le titulaire est en plein mandat. FRDC aza frappé ba M23 makasi pe awuti kozwa cité ya Mweso na Nord Kivu. Ndeko ya Congo boyebake FRDC et le Makasi azakaka ko frapper avec force po na ko libérer bamboka oyo nyonso ezala maboko ya ba F23 na ba parrain na bango ba Rwandais. Bondi melanga ike suka na mobange na combat et uti ko salema mokola mercredi 24 janvier 2024 pe FRDC a uti ko longa etumba wana la ko récupérer cité ya Mweso na Nord Kivu. Information oyo bondi melanga ike ebimi epa ya ba confrère na biso ya radio Okapipo baza ko confirmer que depuis 3 jours ya ba commande ba armes lourdes et sali que bamboka lokola kushana na Mweso oyo ezaki na maboka ba rebelle depuis novembre 2023 FRDC a uti ko longola bango kuna avec force. Bondi melanga ike population ya kuna baza ba témoin événement kutu batu misusu bakimi baké kovanda na mpati ba misusu baké kobatama na hôpital général pe la paroisse ya Mweso po masasi ebeta baki makasi mais koyeba ezake tellement FRDC a déterminé et a consilana na ba M23 na ba Rwandais ba activer combat kaka makasi la localité ya Mbui, Kanyangoe, pe Bukama na 2 à 4 km la cité ya Mweso. Et sali ke ba rebelle ya M23 ba longwa na ngomba mais déjà population aza komona ndenge renfort na bango eza ko uta la kiloliwe Kichanga pe Bwiza ndenge eza koya. Malgré nyonso wana bondi melanga ikela Kichanga pe baza déjà kozwa moto na bango. Awa tokoseka kaka la gouvernement a multiplier ba effort po ba soda na biso baza la bien servi na ba outil ya bitumba pe motivation ya kitoko na o etali ke moral na bango e kozala kimia. Na nyonso tozaka sima FRDC pe to fuli bango lupe ba de manière ke masolo oyo balonga yango kitoko avec impact na idéologie yango biso. To betisika kambonda. Rivière Oyo et Kaboli Mboka Manterepe, village Bawa la commune Nsele, en tout cas population côté bassin dans l'état, c'est là bango pour et permettre bango que basa la mouvement bango qui toko Benjamin Kilunga zala kuna. Ndeko na nga ya Congo botala mai o bozali komona ndenge bamemi ndeko ola mokongo mingi bokotuna soki aza kobela to nini maboyeba ke esika koleka nde ezali kaka oyo po okende na ngambu mususu mai oyo bozali komona to pe rivière oyo boyeba ke yango nde ekaboli mboka Manterepe mboka Mawawa bondimela ngai ke nyonso ezali awa na commune Nsele mingi na nzela ya BAT ya pasi pe ya mawa mopazi oyo population bazali ebele me kokoma kuna bakembaka to pe bamonaka pasi mingi likolo ya zelo to pe kolekaka na mai oyo yango esali population pasi kane bozali komona talokola moto oyo emba moko chubu eleki kaka na mai ebongo jip oyo kaka boyene bozali komona bondimela ngai ke epesaka bandeko ya koto oyo pasi makasi yango liboso ya kamera ya mbonda ekolo bino moko boyoka ndenge nini baleli les gens des pénalités doivent souffrir. Parce que souffrir, tu vas poser que non. Chef de l'État peut-être qu'on s'en gabiso association pendant des chez bandits nango. Va pousser notamment un petit retourner aux amalam. Pour ça qu'il y a transport, transport les habits se passent. Pour moto peser nio comme nzela mabulu, hein. Si qu'on transport sengali ezala, bon seli biso nzela ba kundi ba mabulu, ata mabanga ba yeko buwa ke la biso ba tieli biso pont, ba camion po e ba na kokota. Liboso ezana biso ezanzela. Mai awa na mai oyo zo senga pena bo sela biso pont. Moi mai moko susu ezali biso. Bo sela biso ba pont. Esali pasi pe mawa awa population baza ko senga kaka na mokozi ya mboka en tout cas pardon nenge kaka ozali ko sala prince kitoko na nzela ya BAT tala pe kote oyo osala bango ba point kitoko e ko permettre que
population à côté oyo va vivre peu paisiblement ndenge partout bazali ko vivre bon dimelanga ke soki okatisi awa okokomati na cité oyo balobaka ezalaka cité de la diaspora po kuna bana potonde bavanda mingi mpe bazo vivre kitoko avec impact de la idéologie mais kokoma kuna pasi mpe milelo kaka zelo nde na mai oyo nde ekoma koempêche bango kitoko yango tosengi kaka la population bobwaka miso na cadre de développement local ya 145 territoires et permettre que côté oyo mpe bavivre kitoko yango biso tobetisi kaka mbunda. Qui commence bien, finit bien, kakande balobana lopoto, bondi melanga ike, avant to kabwana bino, bosana basomer na biso boye baketo solaki, na mikolo o eza koya, Félix Tshisekedi, chef de l'État, a commencé à consulter, bande kwa opposition po, babi misa représentant moko o akozala penenaye de manière que nyoso eleka kitoko pe bozali susu, ndengani ni mwamba e cotiser la union sacrée, bakobi ko créer ba groupe ski na bango moko, pour le pouvoir pel susu, bozaki élément oyo. Na palu en tout cas bondi make balomoli secrétaire général na bango mwana mboka Willy Makiash likola ba incompétence. Merci na confiance et fidélité auto bandali na bino e bandeli esuka édition moko lelo onga alali la présentation kitoko na boye bake Sima caméra ezali bongo ba œuvre ya mwana mboka Benjamin Kilunga elongo na Wilfried Samba réalisation et montage ya mwana mboka Igri dans ma tête réalisation estimée la katia équipe rédactionnelle Mobimbaya Mboda École magazine d'actualité en tout cas bon continuer toujours pour faire confiance ya ko la biso ba activité la bilo to collection kitoko avec impact idéologie pour ça ba chaîne EBLP bon continuer pour s'abonner ya mingi na chaîne YouTube la biso Mboda École officielle. Délicat spécial na maman Eugénie Mukedi pe na oncle na ngai Teoti Memazola oyo babengaka mingi mbujima ikalenga pe na bande gandenga ndenge obo mesa ko pesa biso ko fidélité en tout cas tokuta prochainement sokolo su azomité et surtout que alinga bino makasi parce que malamu bye.